Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende. Edino image, motazo panza sango ya Paris, partout. Ye to bangela ka ete, ye pona bilili to longola ye. Edino image, panza sango ya RDC, panza sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image panza sango ya Congo. Edino image. Panza sango ya bilili. Edino image ata mutu tengama kokamwa. Panza sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko panza sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Bonjour peuple congolais en particulier, peuple du monde entier en général. Bozola nangai ndeko na bino kulutu magelan na chaîne nabiso oya Edino image panza sango ya Congo. Soyez vous abonner quand on a panza sango ya Congo, bon nous suivra biso chaque fois tant que ça la émission pour na intérêt na biso nyos. Lelo sujet na ye nango pona solo la on a tuna motuna moke pa ya monsieur Félix Tshilombo. Monsieur Antoine Félix Tshilombo. O bazobenga na kombo ya Fachi. Monsieur Fachi to uti komona élection et uti ko sala manamboka na biso République démocratique du Congo. Ba uti ko loba pour le moment yonde obimi na élection wana mbala moko tomoni au blanchir monsieur c'est disant Kabila monsieur Kabila au blanchir mbala moko oya ko attaquer monsieur Kabila ou s'occuper na ye étant que partenaire na yo na makambo so uti ko leka na mboka na biso. La répétition est la mère de la science. Bah viol, bah tiweri, assassinat même des enfants, bah couper ya bah média, bah kambo ebélé. Oh ok depuis 1900, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, façon à bomber peuple congolais, dans tout le monde est à monter. Sous l'autorité de M. Kabila. Yo awa au blanchir M. Kabila. Biso majorité na diaspora eza koleka biso na gorge te. Vi ba crime nyoso yo système wana esala. Na mona ki okendeki na famille na limité que okuta na famille na yo tango ba pesi yo parole obisi bango balingi te na libanda bozala na extravagance ke ngai naza ndeko ya monsieur Félix Tshilombo oyo kobuka mibeko wana ngai naza te pe soki na yoki osali likambo ya mabe wana ozoba na famille osali likambo mabe bakokanga yo tani koyi babandi kosala te oso bandi koatake bango ke oyo osali likambo mabe okanga ye nabi oh c'est monsieur. Où tu peux blanchir un criminel. Bongo pona ba délit kaka ba ndeko na déjà au kanga bango. Et ça linga y passe. Yango kal kam ndengana lo banayo. Soko blanchir mais c'est oya sali ba crime ebelé. Bongo soko ba ndeko na yo. Na kutu ba sali délité. Ozo bisa bango au kanga bango. C'est vrai. Au droit baba kanga bango bon siko état de droit tango oza conscient penda yo moko que élection oyo na gagné yango te eza na mo victoire à la Pyrrhus eza na mo nomination faire gola lobaka nini qui est derrière toi nani yango aza nsima na oyo azosala makambo wana nyonso ke banome yo tala nsima zonga moto na conscience oza na mona vie
nomination présidentielle les en atinata na conscience au le que non ngai na gagné élection on a été na zongisi victoire on a isa ngai été et que pesa le coup makasi que elobi nango Kofi Olomide mutu oza na ndako na oto na bureau lati pe costume ozosala mpe fierté mais na conscience na yo oyebi ke résultat wana eza nango ya lokuta tala nsima ezonga moto état ya des droits tokobanda yango kaka déjà ke leader ya pays azwi na ye makambo wana na mayuya. Quel exemple opesa na mokili? Quel exemple topesa na génération ya lelo mpe ya futur? Eza maratro yaoka ndenge naloba na yo ekoki mpona mokolo ya lelo ezali frère na yo Kulutu Magellan ta mosusu obosani toza kokola na Gombe ensemble biso tozalaki kote ya mama emo na bavitala Sumani bachuchu biso nyonso tokobeta bale na Ista wana côté ya Renapec Jean Molozi ezandenga tobeta bale côté ya Sedi sokoza so ba souvenir tam yoza ba souvenir te peu importe mais l'essentiel n'est pas tout na question wana pour la blanchir mutuana mais c'est Kabila batu belé bazolo bango la répétition est la mère de la science oh balandi message on a tenu dans M. Félix, peuple congolais, ils ont jalousie, ils ont état des droits, ils ont des camps au coma, ceux qui ont moyen à médias, ils ont des droits au loba. Pendant l'autre Tikibino, espérons que prochainement, M. Félix Tshilombo Lobi a répondre à l'émission de Motuna Otutuniye. Botika malamu toujours na Panza Sango Congo. Wabino Kulutu Magellan sous contrôle de Edino Image. À la prochaine occasion. Bye. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene était ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, il a toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À heure d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc. Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Wapi. Na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh nyoso, alingi, atina biloko, kuluka mundondo te. Tokutami awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, okozwa. Yeza kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, y a pas de Mindondo, 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la ressource de la à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la colis, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes et tout en avion.
etinda mpe bapetit colis bakoli express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toa mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te oyo komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Global Express bakotelemaza